Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check au Vandi. Et bien voilà, au rendez-vous de tous les jours, Bandeko Balandi. Bienvenue à une édition à Mokolo Alelo. Tout bandaba actualité, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dernier à celle qui visite Mokolo Alelo mercredi 17 juillet 2019 pour la Kotala. Construction, il y a basso de moutons d'Engezali pour Salama, dans la ville province, il y a Kinshasa, dans le cadre, toujours, il y a programme, il y a 100 journées. Vous avez un reportage, il y a Eric Lukoji. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abimaki mokolo ya mercredi ponako visiter ba chantier à Kinshasa et longo na directeur de cabinet na ye représentant ya gouverneur à ville à Kinshasa ainsi que ba ndenge na ndenge OVD office de route pe ba nyonso o batala kama makambo ya banzela nyonso ibandaki na pompage tozali commune Ngaliema esika saute mouton ekosalema o eko relier bandeko oyo ba utaka Ngaliema simonga fula pe embouteillage o ya pompage nyokola ba mbula na mbula ekosila bato bazali kosala misala ba rassurer que avant septembre tiba na bazonga na kelasi nzela wana ekokoma praticable pote ba embouteillage sila kolongwa na bango wana bakei sosimante esika nini batali saut de mouton oyo kozala wana pe bae kotala saut de mouton il y a 24 Mandela aye kolekana délégation na mobima na Sanef nyonso constant ezalaki kaka président de la République azali kolamusa bato azali kosala ba travaux pona koyebisa bango ke batambusa maboko parce que bana Kinshasa bazali na posa ya komona ville na bango kobonga kolongwa wana bakei sayo mokonzi ya mboka a visité Bongolo université rond-point Ngaba échangeur azongi na boulevard Lumumba pona kotala saute mouton oyo ya des bonhommes et sikani ni pe mo ba embouteillage makasi ba visitaki yango kitoko kokoma na bango na njili ba visiter pe na sima maison communale po moko zali kosala makuna pe saute de mouton oyo ya Pascal délégation bazongi la kinzela ya poalo pona ko visiter ba chantier aux allez les makoté à Ista Kabamba pe ba ye kosukisa na béton aux allez chama na avenue du commerce Yemoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République à Lobaki na micro ya KNB ezali nécessaire pour faciliter ba circulation ya mituka na nzela likambo yo ezali kotungisanga mingi toloba makambo mibale yaki koyeba misala ngo ekosuka mokolo nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bavandaka bapembeni ya bisika batravo wana ezali misala ezali mpona kotala nde nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango nayaki kotala mpe namoni nasepeli namoni ke misala ezokende bien ezokende na malamu et aussi la balobi pona mingi kati na yango na avant Noël donc bakinois bazana ba cadeau à Noël kitoko na ba son mouton wana ensuite pona motungisi oyo ba lekinzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso pote
tokoka koluka ba solution yango nakitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge nini tokosala mpona kotia baélément ya police awa bakoka réglementer circulation motungisi esila bakinoa basapese d'ici décembre kitokoma na 2020 Kinshasa ekolata lele ya sika kotambusa mutuka ekozonga elengi sous mandat ya Fachi oyo azali président de la République azali kosala misala ya solo pe azali kokumbela mboka ndenge elongo bani boyende ezalaka Kinshasa ekoleka lisusu partout ya solo. Population très satisfaite comme on a le président de la République hier moko en personne ko kita na terrain pe kotala ndenge misala ezali ko sala mana yango population atikela ki bouche bete à répondre to pe lobby na micro ya KNB. Alors nous avons d'abord pensé c'est pas le pouvoir c'est ainsi que ici vous voyez ça c'est la voie rapide et permettra à ce qu'on ne puisse pas quitter ici traverser cette voie rapide. La situation voilà, ils ne pourront plus prendre ça. S'ils prennent ça, ils ne peuvent pas s'arrêter. Nous allons installer le panneau de signalisation pour expliquer quels sont les sorties possibles. On va l'installer pratiquement trois sorties. Alors, tous ceux qui seront dans la voie rapide qui vont à l'aéroport, on va les aider à récupérer là où ils doivent sortir. À 10 km par heure, par exemple, sortir au Cali à 2 km. Vous ne pouvez pas prendre le sens contraire cette sortie. Nous allons mettre aussi des entrées pour ceux qui vont à l'aéroport. Batika lipesi mate ba combattant ba pesi merci na chef de l'état na initiative na ye oyo azui ya kotonga ba sole mouton partout dans la ville province ya Kinshasa po vraiment égosili son embouteillage peut passer à transport mais vraiment ndé ego pesa ndé langi ya sika na République mobimba démocratique du Congo. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana mais kaka ndenge biso toyebisaki bino ki suivi ekozala bato oyo babandaki koyiba kala ndenge ya otaki koannonce ke tokobanda poursuivre bato ya salite nyonso na benga bango bato ya salite bamiyibi bacorrupteur banini oyo moko oyebi masolo ya nzela ya nani ya Kianza ya université ezaki na mutu moko bana ko benga je connais le Congo soki ayeba kaka Équateur bachaka ye wana alia bambongo tala mipiku na mipiku makaba basotu muto oyo ezaki pendant 100 jours mboko oyo bandoki bazebele bato bazobundisa Félix ce n'est pas seulement ba politicien même bato ba osala misala wana soki peut-être ba s'inclure na logique que makamwa etambola kitoko te. Alors il faut le contrôler parce que eloko nde boma mboko yo c'est la suivi. Ce qui suivi ezate mboko eza okufa. Et ko salema ke bato ba pesi chef de l'état constater eloko moko ezotambola te. Ndenge yo moko yebi parmi barol il y a un bon gestionnaire et ça contrôle ba bengi suivi. Vraiment tozali ne sengo mingi. Kwa eloko nyonso esi suivi ezala. Ata ko obali mwasi na yo. Yo abandonné mwasi na yo, mwasi azosala makambo ndenge alingi. Suka ekoma kama be. Nde tolinga suivi wana faut continuer kokanga badongola miso wana. Musana bango kaka wana. Bazo continuer kaka. Nzinga na ese pro tozoloba ke esengeli adebolone bango nyonso c'est le moment yango yo. Nazo sepela na suivi ya mokonzi mboka. Est-ce que eza administrative malamu? Oza contrôler parce que bato wana bapesaki 3 mois ke so de moto ezosila ti jusqu'à là na utilité nde omoni mokonzi ya mboka yo moko azui administrative ya kobaluka ya kotala ya kocontrôler parce que koyeba ke misala wana ezosala mabe ezosala mate
yango tozosepa toza esengo makasi mokonzi ezaka mokonzi ya bureau te mais aza mokonzi ya peuple parce que il fallait contrôler ayeba ke est-ce que bato wana apesaki mbongo bazosala ou bien bazosala te tomoni ke Fachi aye na initiative ya malamu mpona kochange mboka na biso mboka na ekenda liboso na idée au chef de l'État azotambola pour atala suivi ya musala ndenge ezosalama mpo na nga na moni yango eza bien soki amoni musala kote kuna ezosalama te akanga bato wana mbala moko esili mpo na solution ya peuple congolais aza na posa ndenge président de la république abwaki ndobo musala esalama mpo abimisaki déjà mbongo na ye bango nyonso baliaki mbongo koma kote mosusu musala ezosalama côté musu musale samate côté musale zo samate akanga batu wana pe a nommé a tiasiko équipe de suivi ba banda ko contrôler ce qui chef de l'état a silisa longwe équipe wana etikala so ba sali musale te ba banda ko kanga bango na masango mususu Jimmy Kolesha oyo azali membre ya UNC atelemeli ba journaliste nyonso oyo basalaka politique ndenge bazali vraiment kofinga président ya parti na bango UNC Vital Kamerhe oyo kanenge ya lobi te ba ko reconnaître batu na mboka nani aza nani nani asala nini nani asala nini nani aza nani omoni ezo salanga mawa na soni na professeur na bisoyo ya ba journaliste tellement ba journaliste flatteur ba komi ebele lelo azalaki na FCC soit moni place azali ko sala soki na place na ministère on azali ko sala kopezo sila ki déjà donc pour na hier c'est pour na ko se positionner il faut aller à la télévision afinga Vital Kamerhe atanga kombo ya Kamerhe na munokone po sala bien John Mupila soki John Mupila asala ni na mboka ona na yebi nani penda yebi soki mupila wana asala ni na mboka oyo pona koluka positionnement na yo il faut que soit mutu amayele lokola Vital Kamerhe oleki la télévision na sentiment na yo ou bandokota même ba vie privée ba makamso koloba te ya yo vie privée nani asabeta yango yo pe fota la pe ya yote otala pe ngape na balaka ndenge nini na bala nani na zala pe nani donc fota la mutu nini oyo yo ko toucher Vital Kamerhe aza mutu amayele bela sauver mboko na mambo ebele c'est pas facile mutu andima ko retirer candidature na comme président de la République basangani na Fachi basali Fachi vite o basali bake atiki a soutenir aza la directeur de campagne ya Fachi lelo ba récupérer pouvoir andima ko za la DIRCAP bino so bosangani so boke côté Mbappé si bino moi 300 mois 400 ale bino wana botelemi pour ko manquer Vital Kamerhe le pacificateur éternel na o nyoso ya sala na mokilio ndenge yo zo mona yo ko sani ezalaka bo ezata moko boye ko sila susi na bino zani ni bofinga ba musana bango ba osana na Fachi esimba te po boseka mais eza zéro bozalaka mingi pe bayaka wati uma bomba kele la ba télévision ngai fona kota bo fimbu lelo to suka wapi mutu na mutu ifo yebi eloko alingi ko finga mokonzi ezate yango nde bato ba ochela oka mais par contre même na moi sinon na ba no ba oka mona ndako bazo me papa biso akobi boye ndenge nini donc ngai nazo senga na ba confrère to leka to sala ka ba débat normal so za moya ko eloko sa ezate kende na lamuka ok na lamuka ok pa ya François Martin François ok bobini bini na bino kuna ezala normal pour pas comme ma comédie so boy ko sekisa te ok ko bina kota lamuka pour na mito yo positionnement zo luka tikala ka la télévision garder pan na yo kaka na masolo ya politique esengeli boyebaki à 15 jours ya fin mandat na ye Moïse Katumbi coordonnateur ya Lamuka asali installation ya commission moko pona koluka nani ya ko succéder ye po Freddy Matungulu ye akei na ebat na yango moko ya ba analyste politique na kombo ya maître Fabrice Pelenda alobeli yango na micro ya KNB cellule moko ya politique est dans la mise en place pour déterminer le prochain présidium na problématique politique liée au présidium où ils ont s'annoncer. Je pense que jusque là la Lamuka se porte bien
D'autant plus que dans le règlement intérieur à la Mouka, il y avait libre adhésion, libre sortie dans la plateforme. Donc, ce qui n'est pas étonné les uns et les autres. La Mouka est la plateforme pour un objectif bien déterminé, où les protagonistes et les acteurs politiques se réunissaient autour de la Mouka. C'est qui positionne pour adhérer librement, librement. Donc la Mouka n'est pas une prison en soi. Et la plateforme où ils ont la liberté de mouvement en rapport avec le règlement Nengelobi. Bon, le problème c'est que la Mouka, le règlement est la Mouka. Ça pose problème. Du moment où vous ne connaissez pas comment la Mouka fonctionne, ça va étonner plus d'un. Et on a lobby, il faut qu'autant le règlement la Mouka. Dans la Mouka, adhésion est dans l'équilibre. Les sorties de l'équilibre sans embâche. Du simple fait qu'on marquait consentement à qui fait partie. Bon, d'abord, il a respecté ses engagements. Sur le plan politique, il est resté à la tête du présidium tout le temps au mandat de Senaki, malgré qu'il y a des turpitudes ou des interprétations politiques qui peuvent soit mettre à mal aussi la position d'une personne. Mais je pense qu'après ça, qui état d'esprit positif, il y a la Mouka. Et jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est jamais désengagé de ses obligations. Je pense qu'il a un bilan positif. Pour la Mouka d'abord, il a une structure bien formalisée. Pour ils ont respecté les prérogatives, l'objectif assassiné qui dès le départ. Félicitations Lisusu Ndeko na ngai. Félicitations Lisusu Ndeko na ngai. 13 930 300 francs congolais nde ezalaki montant oyo Monsieur Kabungu aganyaki na course ya vendredi 12 juillet 2019 na agence ya Peller oyo ezwami na quartier Ngufu na commune ya Matete. Na yango mokolo ya mercredi 17 juillet 2019 na même agence nde bakonzi ya Société nationale ya loterie Sonal en sigle procédaki na remise ya chèque ya 13 930 300 francs congolais na heureux gagnant. Alors, to beta la biso na gagnaka na ngai. Batam so montant même na Peller même na Aller, hein. Oya le 12 nde na sepela ki na beta cagnotte wana friske. C'est qui n'a pas été plus de pays qui monte mon malade avec la bête. Alors, après qu'on a tel arrivé, la monique permis et sourire pour l'anga, et on a gagné montant au boutique autour du monde à Siko, il y a 13 930 300 francs congolais. N'a pas la bande de conso la barrière. Et ça, la jeu d'hasard, tenez par le jeu d'hasard. Nous avons la réalité. Oui, c'est Nazwa Kalanga Mike. Moi, si on a confirmé, c'est la réalité. Base de jeu d'hasard, c'est la réalité. Et bête un peu ça la maca. Nous avons la bande de conso la barrière. Et bon, nous sommes partout dans le Congo. Surtout en décollant à Tchang, on va au la minute. Ba lembate, nous avons la bonne place, peut-être au Betaka, nous avons Aller, Peller, mais c'est la réalité. La minute on a vu. Peut-être que je vais éviter c'est pour donc c'est la réalité. Puisque Mpunda azole Mpunda déjà solo. Responsable ya Aller, Monsieur Freddy Koutambala, yé a beti lisusu c'était pour na méga million ya PMU Oyo Sonal atiela ba parieur na montant ya 681 millions de francs congolais à gagner. Toza na action na biso méga million tozo pesa misolo tango nyos. Lelo soki toyawa toyo kofuta molongi ya le 12 juillet. Le 12 juillet passé a gagné 13 millions bino moko bolandi na bilili 13 930 000 francs congolais 300. Alors yangonde donc toyo ko sala lelo mais toye bete masolo ezo continuer. Donc vendredi déjà tozana 20 millions. Donc action ezo continuer mbongo à l'état na lobaka toujours na ba parière il faut ko lia yango. Avec 9 000 francs congolais, au chemise, de quoi bêter à 9 000, t'as la longue 13 millions. Donc, na kosenga, na ba parière nyos, na ba oba lemba, oba beta kate, oba beta kabalemba, oba beta kate, beaucoup tanaka, bo sala bekiri, bo continuer ko beta. Bo continuer ko zambongo l'état azotchela bino souhaité za l'état congolais, tango cheba cagnotte, donc bo continuer ko beta. Voilà conseil na kopesa ba parière, nga moko naza mo beta mpunda, nazo beta, soke sourire na longi. Papa, maman, occasion yangoyo,
pour na ko préparer rentrée scolaire ya bana na bino. Sonal a tieli bino 681 millions de francs congolais à gagner. PMU, jouer c'est gagner. Ce n'est pas sorcier, il y a un médecin personnel, un contrôle médical. Chaque fin du mois, en tout cas, les médecins de bonnes œuvres, on a souci à le peuple congolais, à ça les mutuelles de santé pour l'abonnement, il y a Pamba. Il y a $5 chaque fin du mois au Bateli santé, puis aux santé qui tournent. Mutuelle de santé, bonnes œuvres, Ezali Sanga, Oyo epesi bana Kinshasa, pe bana ya Congo, ya RDC nyonso, occasion ya kozwa soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois, ya Paba. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, examen à laboratoire ya contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, pe soins ya bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, église, ainsi que par responsable fidèle, école, ainsi que par responsable, enseignant, élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Aux nani musala ya motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils aient la minorité. Ils allaient na catégorie misato, mais catégorie il y a les bosso, ils ont ouvert na maintenance, ils allaient abonnement il y a, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation, ils ont la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil ça examen nyonso. En souscrivant à partir il y a $5 il y a Pamba par mois au Biki Silibotanayo, ou éviter des dépenses improvisées, paie aux 8 contrats. Il y a des soins de qualité. Pour les informations, les canaux sièges et mutuelle de santé bonnes œuvres, na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, au Kotu na Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599. 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pour ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. Dans les réseaux sociaux, le pasteur qui a mis tricher l'examen qu'on a eu à payer après on a eu la déclaration à se défendre à l'objet qui n'est pour vérifier le numéro de série. 6 heures. 6 heures na côte na douche na soukoli. 6h30 na volant pour na université. Et je n'accepterai pas que Moutoyo à la Mokaka Boye pour aller au deuxième bord. Non. D'où nous avons un président à la tête d'un grand pays qu'on a appelé. Mais à qui va mérite les expériences? Je te dis, quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel aguerri. Nani alobi que pasteur a koki kozwa difficulté te tangu ya examen to tangu ya intero po abwaka mwa kudei na mupanzi bobenga yango tricherie wana ezali makambo ya université mutu nyonso aleka na nzela wana ayebi masolo oyo mesali soni makasi tangu etambuli na ba réseaux sociaux komona mosali na nzambe. L'homme de Sitondier est mort et c'est le mien. Pasteur évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila ko triché na examen et kamusi batu mingi kasi selon ba ekoto yoki ke bato ba bengi pona batu na ye
pasteur alobi ezalaki ko tricher te abandaki ko vérifier numéro ya série oyo esengelaki akoma likolo ya papier. Non, la première des choses c'est mon thème mabé. C'est mon thème mabé parce que on ne triche pas la première page. Hein? Moutazo tricher ou tricher la première page te, moutazo tricher ou tricher pendant 5-6 secondes te. Akutala. Donc muninga nanga wazali awa, toza na ba livre ba professeur ba pesa, ba étudiant nyonso ba tia code na ba étudiant wana. Tant on ça l'examen, il faut tia code wana. Attends ba livre me balé, un livre ya $50, na livre ya $20. Ngala somera livre ya $50, ça livre monene. À ça la livre mo synthèse ya moké, je pense à 80 pages, à te on a $20 pour étudier nous ça na possibilité ça nini ya kozwango. Mais na livre wana ba étudiant de a tia code, ngala za na code S11. Alors tant que tu travailler, à Ibisinga donc papa na mon otie code te, otie code te na papier na yo. Ah code te. Bon ça va na fongoli, mon code de la première page. Juste la première page, 5 secondes, na mon code douana la salle nini na komi. Alors que la personne qui était derrière était mal intentionnée, a zaro filmer ngai. Na yebi bien. To yebi université peut identifier, ba no ba identifier, ndinga zala qui peut bétir ba identifier qui. Et j'étais le premier auditoire au Abima dans un examen très facile à droit coutumier. Nous avons des grands professeurs à Onakata Université qui me connaissent qui et d'ailleurs si Dieu le veut nous a barmé bateau ba distinguer na université. Mais na kota la attitude au pasteur azwaki. Na nenga za kota la numéro yango a lobby tokanisa ke moi satana kote la ke mwandambu po wana penza elakisi ke bato ba trishaka na badoki ya solo pe ba oyo bazela ke bato ba bima na basal po atika la ko tricher malamu. Ben dossier oyo tokanisa ke bato bazela ko gravise yango makasi pamba boko tisa politique na kati te makambo ya lamuka ezala na kati te to pe makambo mususu mais ezalaki makambo ya ko tricher na classe moi difficulté muke e la mutu nyonso pasteur akoisami peut tokanisa ke atelemaki mbala moko po alobi ke ba intero nyonso asala kango na mutu jamais tricha. Pasteur Kiziamina, courage. Curiosité quand beka ne tolukato eba lelo tolukito eba nini lelo tolukito yeba est-ce que ce qui pasteur a triché la interrogation les ali signe koloba que pasteur on a ali faux pasteur topé les ana mambo eta l'université eta na moli montagne boyo kandenge population répondre la micro ya KNB. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino selon le banzambe tricherie eza mabe eza lisumu musali ya nzambe akoki kosumuka eza mabe makasi et surtout kosala basumu ekomisa yango vie wana nde mabe koleka. Donc il faut kotika eza mabe ça bien te. D'abord conscience, la conscience ya moto esalaka. Toutefois ça peut arriver à incarner l'esprit à mabe. Ça peut arriver dans une certaine mesure. Mais ezali kolobate que ce qui moto a triché ezaka molimo mabe. Non, aza na volonté ya kosala choix entre kosala makambo bien na o ya mabe. Bon, ko tricher, bon, ezaka no otangaki. Mais il y a qui autant au travail donc il peut faire la note pour que tu la pour se repérer les sources de la question mais le coup là moi nzambe vraiment muto à l'axa ba que tricherie ça m'a bé ils ont fait partie de ma somme au nzambe limité tout ça là ils a déjà m'a bé bah le but tricher pour réussir étudier pour comprendre tant mon qui est simbité mais d'une base à ma somme parce que la Bible ba lobi ko yiba eza lisu donc ko tricher pour na chrétien eza lisu ada faux pasteur il faut être exemplaire. Bible lobi Dieu n'agrée pas la prière de pécheur. Tant au péché tu n'es plus un serviteur de Dieu, tu as péché, il faut te repentir et là mo ko na mutu na nzambe za repentance c'est l'homme juste ko tricher za mabe za malamu te faut travailler kaka na maele na yo et travailler c'est oh qu'on mérite yango nde bongi bon il doit mosali na nzambe aza mutu aza modèle parce que na simano za ba mpate yo ko encadrer na simano za ba mpate ba tsaka confiance et pas na parce que ba yebi OK yo ndo za papa na bango siko yo papa yo moko zo tricher mo ntiki o sa malamu te
Merci na attention soutenir bozole mbaté ko pesa na magazine Kinshasa na biso KNB oyo et mesana ko lobela bilo ba réalité à vie à Kinshasa KNB kasi na linga nde botikala toujours ce côté branché pe bo s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso. Mais une chose à retenir que Kinshasa oyo et l'équipe partie magazine magazine